Bonjour la Chine, bonjour Bana membre, bonjour ba maman autorité, bonjour Karine Mokondi la baronne, bonjour maman na Mokondi de London City, Mokondi ya Banzoi ya Karine Mokondi, bonjour maman Norvège, bonjour Emela Donna de Nantes, bonjour Suzama de London City. Bonjour maman Yvette Matondo de Belgique. Bonjour papa Irlande et maman Irlande. Bonjour Nabino Nyonso. Bonjour maman Nicole de Belgique. La maman de Christina. Bonjour papa président Hans Luzolo. Bonjour Nabino. Na pesi bino bambote bino nyonso. On a cité Kombote. Bambote na bino, bonne journée na bino, bon mardi na bino. La Chine, tobo sanate ko partager pour na vote à Karine. S'il vous plaît, tobo sanangote. Et puis en même temps, bobo sanakotia acoustique mémorial te, tala nanunga nazana musalamen, nazo betango. Otie ozo sala otie moi téléphone na ou na ba écouteur, ou otie moi pembeni ozoka musique na yo sans que o matsa volume makasi pour les mso mindele ba ozala déranger mais nga na musana nga na sala nga moko donc nazo tia musique na nga forme ta o déranger nazo déranger mututé. Donc voilà la Chine na lina lobaka. Merci na bino ba nyonso ba participer ki lobi na émission na ba o ba benga katena ba o ba benga ki lobi na ba o ba kota ki lobi. En tout cas merci elingo lakisaki bolingi Karine mingi bolingo nyonso bozo pesa ngona Karine yango wana bozo pesa ngona chaîne ya Mère Fashion de Nantes officielle parce que ce que za Karine te bolingo wana bo pesa na chaîne ya Mère Fashion de Nantes te. Donc voilà la Chine a pesibino vraiment un grand merci et grand merci et belé na papa na maman. Malgré na ebi ke maman bazaki belé koleka papa yango boza ya kulala papa kaka maman double kabino la Chine mobimba ka bana basi bana mibale bazate yango papa bolinga Karine te oboni. Bozala contre Karine te papa balinga Karine. Wana nazo takine bino kaka. Na takine bino na ebi ki bolela Karine fort. Bamisu baza à l'ombre bamisu bami bimi sakate. Na ebi yango. Papa Irlande mbota encore belé. Mama na Mokondi mama na. Mama na yoza somo penja yoza vraiment Karine maman aza mécène ya biso siko komba mikolo na obenga maman na ka mécène ya Karine Mokondi la baronne maman na mécène de Karine Mokondi bolinga te bino nde banane boko tosa maman Norvège. Merci maman Norvège. Zalaka wana po dakanga pona. Eza facile te maman Norvège. Maman Norvège, je t'aime maman Norvège. Maman nandeko maman Yvette Matondo. Yo penza zalaka na poste wana na noma yoza FBI ya Karine. Nzabe na lula. Zalaka wana mama Yvette Matondo parce que poste wana na pesa yo ya FBI ya Karine Mokondi eza pambate parce que oza vrai FBI ya Karine Mokondi. Nzoi mama Yvette Matondo batika yo mama yo na mama na boza bilombe après boza na banzoi sima na moni pe mama Nicole la maman de Christina de Belgique. Ayepe moto tante Hans Luzolo président ya Karine Mokondi. Oui tante pe kesani ya maman Nicole neleki maman Nicole tala bassin maman Nicole tika kobuma baninga misusu neti li peka za na bassin te mukongo na bafese kangama tika mama Nicole tika makambo ya kubwaka ka bassin na mupende mama Nicole tika kobwaka mupende li peka mupende na ye monana nanu te mama en tout cas
La Chine, to continue ko beta acoustique mémorial de Karine Mokoni la baronne. Et botika, bazolo baka pamba, eza jalousie. Bazolo baka pamba, eza jalousie, hein. Jalousie mutezo boma bango. Bazane loka osala lisusu te. Bomoni, Karina doki si bango lokola bato maboma ya kala ya 1999. Webi 99 mutali boma azalaka na 99. Mutali boma wana bomoni mutali boma wana azalaki na kitambo. Angela kitambo na Shanik a hotel matuta wana me babanda ocheba zemi. Ezali di peka Karine zo doki saye. En tout cas Karine ngana tourna ka yo tout le temps Karine devoir nini opesa bango pe bakoka ko sisa devoir ngote eza devoir makasi hein. Di peka doki adoki lokola mbisi na mai do miso bimi bande ko botala miso mama bosanga ni bonjour oza kanda mama bosanga ni oza kanda photo wana otie yali peka penza miso bimi lokola banyati na bapine ya voiture mama bosanga ni yo suka en tout cas non. Botika na bino kosimba Karine Mokondi. Botika kosimba Karine Mokondi. Parce que Karine nzambe ne mutatinda ye. Nzambe Karine zala na yokas esika wana po sepelisa ta na ngana zanga na musala tala Karine. Naza musala me nazo sala video a Karine. Bo mona ngo eza phénomène te eza phénomène. La baronne. Ma fille adoptive, je t'aime. Bandi mangate, bainanga. Moi, je t'aime, Karine Mokonzi, la baronne. Moi, la meilleure façon de notre officielle. Badoki, bakodoka. Karine, odoki si bango, nga pena odoki sa bango bakoto. Karine, tala na makambozo sala. Mama fashion pas comme doki sabato lisusu. Mama fashion nazaneka simple. N'est-ce qu'on a doki sabango na comprendre te. Au moins ni lupemba no Karine, lupemba no isala rabatu mabe. Mama fashion na vandaki na ye. Mama fashion na vandaki na ye tranquille. Karine a pesi lupemba. Karine a pesi lupemba. La baronne, merci hein. Moi, ngana ifo na pesa yo merci parce que na ye bindenge ba remercier kamutu. Reconnaissance c'est très important. Beaucoup mais la poison pour la même façon de Nantes officielle. Maman adoptive de Karine Mokondi la baronne. Boyoka kite, mama Charlotte alobaki, Karine azaki na libumu ezalaki ya ye. Tanga bimi na libanda akomi ya ba mama nyonso. Mais siko soko lingino adopter Karine, adopter ngana pekisite ngana adopter nanga Karine. Depuis longtemps nazoloba c'est ma fille adoptive. Bon comprendre combien de fois. Mama dokisi bango bazola lisanga supongi na butute na ba minuit na ba ina di matin pardon. Karine omoni lupembo pesinga bazola lisanga lisusu te. Mais tozana bango. Mama fashion abanga kate. Abanga ka nzambi. Na mobali na ye, na bana na ye, na fille na ye adoptive Karine Mokondi. Le reste soko oyako tikelanga baguette ou pen mina la porte yandako ala na bangio mais oyako tikelanga osomelanga essence voiture te omemanga na tona musala te donc voilà oyedanga te pona bota bana opesanga te mobali donc voilà la Chine omoni mama fashion elle s'en fout baoloba mais nazamutu il faut na lobaka de temps en temps. Même si vous pekisinga,
mais motema eza sanduku nga naza la baronne te la baronne amela mabende parce que ye aza nde chef ye mpenza aza directeur ya entreprise madame la directrice Karine Mokonzi oh ye il faut azala bongo po azala pembeni ya o baloba employeur na ye employé na ye c'est normal azala blindé mais mama fashion naza employé à Karine Mokonzi siko nga nazala blindé na nini pardon na dokisi bango na kodokisa bino lisusu donc voilà maintenant mama fashion nazaka na méchante te aza na gentil nazaka nasali la Karine na aide ye nasunga ye soki nalobi na aide ye ça veut dire la Chine baya en côté na chaîne à mère fashion na aide ko aide na ngai yango wana na fongola chaîne mais na ye nasala makambo mosusu bacoute de la vie échanger nga idée parce que injustice naomona ntango naolandaka Karine tout le temps après naoloba oh pourquoi pas nalobela ye pourquoi pas na défendre mwana oyo aza na mama aza na papa aza na bandeko na ye mais balinga batuba ye makonga tout le temps yango wana epesanga envie ya kolobela ye ya kosoutenir ye donc voilà mais na ndenge ya mabe te bozwa yango na ndenge ya mabe te nga na yeka mpona salaka promotion na ye kobelela lokola moto ya liboma nga na ndima na nga naza liboma koloba mais liboma mokonzi azali bonjour liboma mokonzi azali mais nga nazaka mama ya mukolo mama ya bana mwasi ya libala na ndimi na nga nalobela Karine donc yango wana na adopta na nga Karine mais na ye na ndenge ya mabe te bokanisela nga na ndenge ya mabe te voilà la Chine bana mamba mama autorité c'est ça mère fashion de Nantes officielle soki boye nga pe na ye tosangani tosali ngwasuma ya la baronne donc tozala te mais nalobi boye soki bafingi la baronne dépasser ba limite ala la Chine tokofinga po ça sert à rien à bombaka na o le répéter à moi chaque émission ça sert à rien tout ça l'hypocrisie tetoloba non ye tosi topekisa ye alobaka a changer o balobaka à 100% akomi pe na mobali na ye akomi pe na vie na ye donc azana tante alobelaka banzombo sikoyo ofeti banzombo sikoyo batalaka banzombo sikoyo basalaka nini balingaka bakoselaka Karine makambo na miniti oyo akomi na mobali na ye na miniti oyo azobule biso awa tozo se préparer la Chine surprise tozo se préparer mais tokoloba te mais la Chine bobosana te bosala moi mabende par-ci par-là moi mabende par-ci par-là moi mabende par-ci par-là la Chine bo comprendre langage nanga voilà c'est pour la baronne mama bazolobe belé mais bazoyeba makambo ezoleka te bokolia nkoba na nyoka mama nalia nkoba na nyoka bino bolingi bolia nkoba na nyoka non botosa na bino botosa Karine aza suna le tante Karine azobule makambo ya kitoko mikolo oyo yawe na lola botika mwana mama Charlotte aza motema malamu alingaka problème na bato te aza rancunier te Karine alimbisaka abosanaka na ye parce que motema na ye eza esprit ya Nzambe mutelobelaka ye moto asali yo mabe limbisa ye bosana na yo sala tracer nzela na yo mosusu donc na minute oyo azotrace aza na bamama balingaka ye aza na bapapa oyo mpe basutenaka ye na bamama oyo basutenaka ye na bayaya basutenaka ye donc tokontinue kosala mosala na biso tozala totikala na esika moko te totelema te toavance toyoka banzembo ya Karine
Ngana minute lelo nazo yo kaka acoustique. Masu. Wane zaka pour ma préféré nanga. Masu. Ni nango baby sa relation na moninga na yo boye. Bozalaka misato na groupe. Yo kaya bo songi songo. 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 Yango wana ebenda yo. Ebenda yo na ngambo na yo yepe na ngambo na ye. Voilà la Chine. À suivre, c'est Mère Fashion de notre officiel by. Bota la nanu la baronne. Azongi na ndaku na ye. Azongi. Hey. Merci Papa Feli. Tigre noir. Ozongi seli mga mwana nga fille d'adoptis. Papa osala kaka bongo. Mobile à love de love. Moi c'est à love de love Karine Moko de la baronne. Bisous. Ciao. C'est Mère Fashion de notre officiel bye. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui ôtait mon lit de je ne pouvais pas en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Enfin, je suis chez moi. Il y a la solution.